ya gola na longo linjungu na tikalika na 16 ya pamba siko ba comment combattre nga su na 16 ba lobe za chiffre na bango. Oh. Mais eza mukolo yo botama te. Oh. Njungu na zo comprendre vraiment ba ndeko na ba olanda nga o esa na kindoki te. Njungu ba sengi nga na longo la ko photo. Na longo la ki photo na chaka su photo te. Na ke même ti na TikTok na ngai na changer combo. Ba yebisi nga su longo la combo gola ko tambola kana combo ya papa Hervé na zui na longo li na nga combo gola. Mais bazo tanga ka kombo na nga sikona et na comprendre siko eloko ko permettre nga na za la l'aise et ça soki na changer photo artiste mususu na changer quand ne na ko za la l'aise mais na promettre bango semaine okeba kebe ko sila te na ola telamba mobo. Et goza lamba nino. Ya solo njungu po ba changa à l'aise njungu na bakomi singa nokola star bakomi singa nokola mutu munene ya nga na tambola na nga makolo na Lyon awa na tambola na nga makolo ya kanga photo kanisi na za mutambongo mpia ke na tambola na nga makolo na yebisa bino deja oya mona nga mukolo musutala 16 ngo yewa na tambola ka makolo na trempe na finale na batu je m'en fous essentiel na koma kaka kasi ngabe na tambola makolo. Oh, oui, bien que nous sommes comme ça. Moi, boy, mon père boy, net ngana boy na ngabo comme ça nga star. Mais so comme star, bazo lobela yo papa isa succès na yo. Njungu boy kasi, et comment ça? Boy ate. Star ngo pesa la passe, papa va nyoka maka njungu. Na bisa. Ba fali ba nyoka maka muta so boy ne ki star, bozo vande la kombo na yi. Na boy ki star ngo ya. Bo vande la faire gola, yango na ko epesa bango message, bo le ki santante ko vande la njungu. Bon vande la ka papa Hervé azana ba evre. Bon lobe la ka. Yo soko boy ba fande la yo ngai na lingi. Ba sala ka ba live pona ngai. Bon vande la bon na bongisa pardon. Bongisa. Ngai na boy. Menjunga lobi. Bon. Bo sala ka ba live pona ngai. Ngana zo sepela bongo. Oh. Mama Rita ko sekate po makambo ekotina kindoki. Na moni masa moko njungu asali liste ya ba faux gaulois. Menga na yebisa ki bango deja ki nazalaka su na famille gauloise te. Na finga ka mutu te, nga na loba ka vérité so batuninga question. Basali liste bazui na gola chèche wana tozoluka e code chèche. Bazui bakomi gola 16. Mais mutu ngo deja alo. Bonga code chèche. Oh bicho. Oh bicho. Kasi eloko peso pesa batukanda ya mwana yo valo baka oh biso yo zolo ba oh bicho. Eza tonalité hein, eza tonalité. Eza tonalité. Ta place na loba ndenge bango ba loba nga ke na ngo oh bicho po tonalité zo. Nazaka de na def. Oui, nazaka na defo na munoko. Limbisa nga na donc kanisa ke o sala ona ko limbisa nazwa na voilà. Alors, na yebisi bandeko wana ba libérer kombo na ngai nazali su na famille na bango te. Awa bazo libérer te bazo tinda ngai na longola siko ki petit frère affaire na changer quand. Mais na ko changer quand o eko swa bango. Na promettre bango ke na ko changer quand. Ozana matière. Pona yebi ke so na changer quand. Na olongo na chiffre 16 na yesko na kombo mutango wana. Oh. Nazo promettre bango. Ya papi Ramazani ayebisaki nga 16 oza grand combattant ko sala mambo te. Mais soki na changer quand base à l'après. Pona yebi makamunyo sur papa Hervé na maboko. Oh. Jungu yo yebi njungu tanto solaka na yebi comment na linga faire rigole. O yebi yango très bien. Na yebi. Mais ngata na lobi ba ndima ngate. O yebi comment na linga papa Hervé. O yebi yango très bien. Mais na okama bandeko. Oh non. Et le banango mama Rita pe o koti kindoki. Non. Bo vandeli temps mobima, bo ça na promotion ya Cor Arena. Bon ça la promotion, bon on a ba distraction et comme non ce qui a parfois m'jou na zali parfois na 5 mars na ngafuna bi manako arena siko na bisi bana mai ne komi boye na komi nokola corner nya nanga ba lukanga bana mai bo fana na bino po moyena ke ne kuna ezati
po ba olukanga parlement penje zo lukanga alema samoko boitanga yoka ki parlement zo lukanga ye pe ko diembela na kombo parlement po lo ba pe nga pe na zo lukai oyo namoni ekomi kindoki bande kona ngai bo vande la papa Hervé soki omoni muto aye asali live na ye abeta ki bordire pa papa Hervé ezaka makambino bo sala repa ya fali non bo finga ka fali butu pe mo ina na peksa rabino soko moni warrior mo abeti faire bordire eza normal eza monde musique mais bo tika ko sala hypocrisie ndiko la garder du temple po aloba e pa batu kenga na fingi faire na wana ko finga papa Hervé na wapi e bela 50,000 azwa kilobi wana njungu nazana ngo même pas na compte na ngai ni même la moitié nga kutu soko lobeli nga kino 16 te repesa yo 50,000 nga na websa ta mutu wana ta 3 ans na websa mère après 3 ans tu reçois 50,000 je pense que moi ça sera fidèle pona kene mulaite njungu vraiment na regretter mingi na live mo esalami lelo bana mai ba olexa temps ba zui m gola ba zo jijeye ndukola mona mukie moko boye ndukola soki nini non mais ngala sepeli na DJ Fa a baissé les bras DJ Fa bravo na ye parce que à répondre bango carrément parce que mais si quoi ba susu DJ Fa susu mususu ye wana personnam ba zui balobi ke azalaka golwa te mais si kona mituna ka ba question njungu nani yango aza vrai golwa na nazango fo golwa DJ Fa kuna ba sokoli azala analyse ba chaki wana aza warrior mais DJ Fa na njungu ayaka ko yebisa batu awa ke no ye aza golwa mais si kona mituna ba question nani yango aza vrai golwa nani aza fo golwa ba sokoli DJ Fa kuna pas moyen. Est-ce que président Tony Azawapi azulanga nan audio njungo sana audio ya mbujima oazo alobela na papa Hervé bachelanga nan pardon nazana ngote sana ngote na sana ngo so sana ngo amati to yoka ngo président Tony nazana posa chelanga audio moko place mbujima wana zo fongola munoko ba yoka nenga lobela ka faire gola président Tony azana ngo est-ce que président Tony Azawa même katakata roza nango po makambo ne ezo kende o photo chaka na ba audio président Tony Azate hein na mwende Azate je pense que mukola rozala na kosenga ikaka acha audio wana jungu na kene mulaite ba libérer ngai nazali suna famille na bango te balongola kombo na baolatisa nga wana nazalaka lisusu golwa te depuis 2025 na banda kolinga papa Hervé depuis 2005 ti 2025 na longo na famille gauloise na tikala kaka na sima ya fere na nenga système balongola ngai sinon bao risque nga na changer quand na semaine oyo na olata photo moko ekobesa baebeta bango ndego Bob bigamni parce que lobby déjà nazalaki na panel ba wenge men to solola kina bandeko na ndenge mo esengeli bango ba rêver que au mona wenge na roya suna panel ya église bokoyo kanga mabiloko na robimisa bon ce qu'on na olata ce que lambani nazana de lamba fona lata bon ça la prêt ah bon ah na kenaki déjà na panel ya bawera sonic bao tester nga bamoni ombia kai makamba wera na oya sikoyo na église ba tester nga ba yokanga après boye ba place onga na okende siko bino bo se préparer siko na guerre bo luka merci très bien alors bande olangai pas de téléphone na ba preuve soki ozo kopekisa batu makambo yo moko pe bakuto nango te
Gardien du temple. Gardien du temple. Gardien du temple. Tout va dans mon coup. Biso to la sande ba somba ba biye ba somba biye ke kitoko. Bino côté la bino place ba somba ba biye ils ont mon anaté. Place haute la configuration ils ont mon anaté malgré tout. Merci et là ni Stade de France et là Élie de Bundes. ils a ba ko réduire les ba réduire aussi ko. Yo ga le coûter. La 80 000 et 40 000. Ça veut dire On a deuxième date illusoire. Papa Hervé, ceux qui a brossé, boyo c'est à live. Papa Hervé brossa qui. Papa Hervé, ceux qui a sanouli mboa souki, boyo mba. Comment on dit à sanouli mboa souki? Il y a grave. Lobby na live. Non, on a wangila moko, azolo babu. Zana si c'est le cas. Zana solo banayo, non si c'est le cas. Papa Hervé, révolté. Vas-y, toi, va te faire enculer, mon père. Tu dégages. Et ça, dans les mots, ou dans les mal, c'est que. Bolimbi, ça, des fois, ma finger, enfin, parce que, les cas, mais, Bolimbi, ça vraiment, parce que, Boyevika. Tu surveilles les pages de notre artiste. Ngai naza lokola, moi na papa, donc naza quoi, concert. Et roi à quel fit. Mais bino bana ba, o ba benga ba mo ba golwa. Ana soki na poussa ya nanga na ko telemela tena ya charge tout vendre na tout sur la na parce que abominga déjà mais qu'est-ce qu'on s'en passe Yoka mon balo azolinga mwasi nanga na ko telemela tena ya charge tout vendre na tout sur la na parce que abominga déjà moto afinga papa nanga tant on dit pourquoi na ko se mélanger na yete to partager na mais il y a des goulots qui le font. Au moins, il y a des gens qui vendent dans la live, ou ils ont dénigré. Et c'est pas beaucoup de gens qui ont jamais. Alors, type Oyo, Azoloba Oyo, comme on a gardé du temple. Na uti ko longolae na TikTok nangai, parce qu'on était des amis. Mais, nazo asusu elo mo côté linga awa. Mais ndeko wana azoko condamné baninga. Ndeko wana azoko condamné baninga. Mais azala numéro nanga na téléphone nae. Boye bisa garder du temple. Azala sérieux na ye moko. Et loko azoko condamné baninga. Ayaka na live awa na se afandi bo zalake bele na se soko matite ko ya pete soko zo boycotter eloko boycotter ngo en tout et pour tout ko boycotter na ndambu te na yanata la kaka na blokaki monsieur wana comment na ye nazo cha audio na ye boyoka message atikela nga na ko cha nyoso te boyoka ninga zo se présenter Boyoka. Pour la moni, beaucoup de gens ont vanti à Pampamba. Beaucoup de gens ont solo la rana batu. Comment on a gardé du temple? Ah, on a un bodio naya. Njongo bimisa ngo vraiment, on sait bien. Boka ta place on a chonyo sauté. Boka ta place parce que yem ta a komelenga. Yem ta benga a komelenga. Yoka. C'est moi trésor, garder du temple. C'est moi trésor, garder du temple. Trésor Makwiza. Tangana la sokomoni wa. Oyoki kombo na ye, yem tazo se présenter. Dans la Sabino po no wa batatembe bo mwa batu ozo mona batu ozo sa makambu. Ozo kendo telemela ka baninga. Mweni kombo na ye. Attends. Bon mona. C'est flou, hein? Attendez. On va nettoyer un peu. Tchac, tchouk, tchac, tchouk, tchac, tchouk. Attention, bon mon, hein?
Caméra ya live. Le téléphone aussi la live. Donc ça moi Simon. D'accord, c'est bon. Onan. Comment on a Gardez du temple. Alors, la bombe numéro pour le respect. Yango. Gardien du temple. Soka Tchetembe, na la susu, numéro nae, soka lingi. Voilà. Aza la sincère, tant beaucoup dans la panel kuna. Tant beaucoup na panel nae. Boueb saye, ala sabino téléphone nae, aza numéro nanga. Aza na numéro nanga. Ozo tele me la baninga. Mais yo moko tu parles avec moi. Ozo solananga ezaka nde mokoti. Alors bo tika ko incriminer bat baza belé oya ko loba susu na bimisi aye. Tout ça la vraie. C'est pas parce que mutaye a ande aza démon, non. Non, par respect, Nacheli nenga présenta qui parce que bon monake asola nanga. Jungo bandela po misu balinga bayoka. Na ocha kanenga se présenta, na ocha nyosote. Oui, c'est bon. C'est moi trésor gardien du temple. Trésor Makwiza. Nangana la soko moni ba boulot finance. Papa, c'est quoi ton toi? Bonjour, Nzungu Tangana Muneni. Yoka. Bonjour, Nzungu Tangana Muneni. Nzungu azwa ngosiko nungo salaga émission naître. Tu comprends? Avec Magal wa naître. Yosko phototé à Batouke. Voilà, yem tazoko atinelinga audio. Alors, venez pas vilipender vos frères parce que azo solananga naza diablete. Moi mes petits frères, ma grand frère nanga, aza goloa. Na robenga na ete. Basi na bino na bandako. Et ça y est, na uto la sabino numéro na ko sa poani. Boka télé parti botindela e. Aya apekisa baninga alors que yemoko asolananga. Yango yoka lisusu ami yoka ponga nazo mi yoka. Bonjour, Nzungu Tangana Muneni. Nzungu azwa ngosiko nungo salaga émission naître. Tu comprends? Avec Magal wa naître. Aza conscient que nasalaka émission nanga naître. Yako jijenga bobi misa vidéo moko oyo ngai nazo finga fere. To mutu moko to finga fere soka fingi fere gola to kitsaye. A fingi même bébé chanda. A fingi même muninga na ndeko o bazana débat to kitsaka bato. Pour na opesa carte jaune so ma finga mnene bazu ba suspension, bazo ba suspension a bazali. Donc venez, allez pas dans vos panels, rencontrer vos bêtises. Ça, c'est vraiment des bêtises. C'est vraiment des bêtises. Vous se calmer un peu, vous se calmer. Vous avez un micro, au moins, ma musique, c'est normal de discuter musique. Vous avez un abonnement na Sisi Live, na Sisi na Vandi, na passé na autre chose. Beaucoup de gens ont le logo moko boy. Okendo vilipande ndeko na yo. Na moni nani comment il s'appelle DJ Fa. Vous attaquez DJ Fa. Avec des batu moko boy oyo ta mususu beaucoup t'en même pas. Vous êtes une famille. Oui, mutu pa ko na ba makamnae. Ngai nazosala nzungu boye wayo moka yo ebisanga ke no nzungu yo ndongo sala live wana ozafo wayo to ozafo golwa ozafo nani obana no nini na obana no nini
ndeko moko mwasi amati wana ayebisi bango nano ayoka te soki mutu moko aza na video ya audio tozotya baaudio awa ti Très bien, moi ça bakitsaki kutu. voilà boya na audio moko ke nzungu atiki bato bazokofinga eke ngai naza wana mikro na ngai kofungwama alors bo se calmer un peu et osala bino pena bien bozwa bavere ya mai nalobi bokontinue kosala balive mpo na ngai nzungu mutu nayebi na bino. Moi, j'attends. Si je fais quoi, tout moi. Ouais, attends, chérie. Allô Njungu. Njungu, yambi appel. Yambi appel. Yambi appel. Yambi appel. Yambi appel. Nanga appel vidéo boto tala nezaka Njungu. Et na TikTok awa. Numéro nanga eza partagé na batnos. Hypocrisie wana ozoloba ke bagolo nos ba hypocrite plus que na 16 na 4. Nga so na zui décision na zwa décision. Alors ce que ça risque l'homme au kana yebi a commis phrase wana na regretté ma muke quoi. Alors pendant likambo appel Njungu. Yango na yebisaka même Mobutu batebele baza na parlement wana ndeko matika nga micro pardon. Batebele ba na parlement wana ba na bango vrai na été. Omoni audio bimisi oyo. Eza même audio nyo analyse abimisa na massa moko boy soki entre comme on est entre ministre quelque chose boy ministre. Azotonga nani Mobutu et pas nyo analyse mais azokende parlement azo seksa Mobutu. Bango nyonso wana baka na bango vrai te. Nga na loba bango butu pe moye. Baka vrai te baya ya wana. Garder du temps place là, nga na zana temps penja ko répondre ma bête, ba sala ba promotion bien, ya papa Hervé. Mais esprit o bango ba lati ko benga ba DJ Fa, aza warrior ba chena liste, ko benga bande ko ba warrior, ko benga boy. Mais ba tunyo so comme ça bango ba warrior boy ndeni. Bolingi botika papa Hervé ngona nani. Bino moko ka bolingi ba menoma na bonne musique te, bino bolinga botika la bino moko. Mais siko ba biango ete kamande ni vraiment. Na lobaki yango awa billet soma makate na fanatique. Billet et soma maka même la menoma na bonne musique. Mais siko tala nga kuna kamwe nga na sola na njungu na yeba ateke ba sola na garder du temple na kamwe. Adinga mo ekamu singa. Bo sala ngo ndenge nini? Ko finga baninga na bino mais na kuzu bo sola rapena njungu. Nyoso oyo lingi kaka ozwa pose na ngamba bagola ba mona koza plus supérieur. Vraiment na tiki maloba na bandeko musuba loba mo. Aris l'homme na regretté ma ben na message commis na sema. Omoni les Gaulois théâtre au bozo sala mikolo ezo bomanga fort. Bozo bota théâtre na niveau moko evita bosekisanga. Batata mikolo des hommes responsables bofandi na live. Ole bo beta la minota li solo artiste bo sata promotion non batata mikolo bofandi na live bozo juger ba noko misusu par rapport à mambasala na téléphone là bon. Mais est-ce que vous vous rendez compte en fait? Jomo bazan a 50 ans. Imaginez-vous ba maman outi par exemple musala bokoti nanda ko tuni mobali no a 50 ans. Papa osala nini? Te na live à TikTok bazo salanga tribunal pour na makamuna lobaki na ya papa Hervé. Je sais pas si vous vous rendez compte hein. Tout moi na outi classe bo akuti amoni papa na ya fandi azana TikTok bazo juger parce que à côté qu'il live il fallait pas. Mais vous êtes des fous dans votre tête en fait hein. Vous êtes vraiment des fous dans votre tête. Malembe ya malembe kaka zana betala ngonga. C'est refinga te. Papa lumière. Moi j'arrive pas à comprendre. Des hommes responsables, des grands garçons, des grandes mamans
Bofandi na live, vous voulez décider de comment d'autres adultes vont agir, vont faire na téléphone na bango. Et puis vous trouvez ça normal. Vous allez jusqu'au niveau. Ya koloba ke un tel to menacé, on zunga zalaka bazana problème. ABC Bino déjà, Bino, vous êtes tous des abona loba mo po ba kitanga, j'ai beaucoup de choses à dire. Na lobi mo ane bandaka na S et suka na E. Parce que batu basenga batenga kabino boya na privé ba pesa kabino adresse boya kate. Pourquoi vous allez toujours chercher des gens qui ne vous insultent pas, des gens qui ne vous invectivent pas, des gens qui sont dans la paix? Zunga finga ramute, zungu na yo kaye a atatie mutu na miniature ando finga papa na eto maman na ye. J'ai jamais vu Gola 16 faire ça. Pourquoi vous cherchez toujours ces gens-là? Nous on est là. Oya na yo kaki culture, je dis ton nom, yo muto menesaki directement zungu, zunga fanda na province sokinini. Ngai naza voisin zungu ngape na fanda na province. Ozoluka muta ko beta ko luka adresse te. Viens en privé, moi je t'envoie l'adresse directe. Je veux même pas parler chinois avec toi, je t'envoie l'adresse directe. Parce que vous, j'ai l'impression, vous vivez dans un autre monde. Vous vivez pas dans la réalité. On dirait réseaux sociaux, et comme au Misabino, il y a un truc qui va pas dans notre communauté. Batata Mikolo, Bofandi Boye, des gens qui viennent avec des panels pour changer des choses. Non, vous voulez les menacer. Ote, Nazo Luka, un tel, culture, tous les golas à parlement. Ce Bozo Luka Moutaro Beta, magicien, Yoano, comme il a privé, ni Nezaba, message les a ouvert. Comme ça, bolo bake a to komela ki intel, atindela ki biso adresse, to ya ki pe to betie to zongi chez biso à l'aise. Voilà, bozo na bino ye, ngai botika ngai. Voilà, botika na bino zu, ngamo na yo mikaba mbeka ne baloba. Ou bien ye moko pe kaka pesa adresse ngo, ye moko pesa kaka adresse comme ça to ya, hein? Oui, ou alors toi-même tu donnes l'adresse, on vient. Tu donnes l'adresse, on va venir, on va voir comment ça va se passer. Parce que depuis, Boyaka qu'on menacé Bato. Oh, mais Benoît, Louis XVI, roi des Gaulois, Louis XVI, roi des Gaulois, récemment couronné roi des Gaulois. Nazolo Baba Gaulois, il y a la Gaule, hein. Nazolo Baba Gaulois, il y a fan et artiste. Nazolo Baba Louis XVI, roi des Gaulois, la Gaule. L'ancien français, hein. L'ancien nom de pays de la France, la Gaule. Donc, ozomona ke mutu babengani ye, première chose, babite, ozafo Gaulois, yo longwa, tolingi osusu te, to mona ko sute na mamba papa Hervé. Mais mutu alongwe, bango mosu bako mo finga ye. Oh, bobengani mutu azafo Gaulois, akei kasandemi bon, azafo Gaulois na so Gaulois te. Et bino mosu mutu ko mo lo mamamune, bosiliki bo miso ko finga ye, mais finalement, vous voulez quoi? Vous voulez une chose et son contraire, vous mélangez tout. Non, les amis, de base, c'est quelque chose qui est censé être du divertissement. Maître Chité, hein? Parfois, tout la bordure, tout ça, mais ça reste du divertissement, et ça, dans le TikTok, ça doit rester là. Mais vous voulez trop amener le truc trop loin. Mais le problème, c'est que quand vous voulez aller loin, vous n'allez pas jusqu'au bout, vous n'assumez pas à la fin. Donc, Botika ba menace, Botika menace Nzungu, Zungu Asali Loroté, il doit rien à personne et il ne devra rien à personne. Pareil pour 16, pareil pour toutes les personnes qui viennent de ce panel. Bozolu Kamutaro Beta, Bozolu Kabituma, Batouba s'est proposé gratuitement, Bango Yoyo. Message privé, ils ont ouvert. Comme ça, culture, comme ça, Batouto ya parlement, Batamaka à parlement, Boya ko Beta Batou, Baza volontaire, Boti Kanabino Batou Baza, Balingi na Bango Bouzo Bate, Bako Tapé Bouzo Bate. J'ai dit et je vous remercie. Merci le magicien. Mboka boyoki ngai mutu yo alingine abunda yeyo. Donc mutu na bota na so comme na culture soko ngo bunda en tout cas magicien yo wana mais soki pose na besoin au PC adresse au le sengaka au PC adresse comme ça yemo magicien a déplacé. Mboka toujours ga ndeko ngai. Bon, ndeko azate to leka DJ Fa ndeni ko papa. Tozo yamba pasteur warrior.
pasteur ayoka musique ya Fally na otozo yamba nzungo yo Bonjour. yango zoloba bolali ya J'espère que tout le monde va bien. Non, c'est juste que na mona ki mbato bazo komana sewa na inde na expliquer que moral na ngeza bien te, aza posa ba provocation te. Pour na mde abo mutu na ngeza ja bien te. La niana lo babo. Le magicien Batamoro, tu vois, il y a des choses où tokole qui ça. Il y a aussi certaines choses les chengaye les karanangote. Ngai place nazali ko dénigrer batu. Soit ko kitisa batu. Ko kitisa bagolo à place où nazali a on nzungu et les karaté. C'est comme si pareillement place nazali chez bagolo et moto peut-être remanqué soit nzungu à traiter sur des neni et les karaté. Donc tu dois un peu retirer terme même sous ya ko utiliser bazaba fou ba na non biso sto abatu ndenge po matara na TikTok uzape mukolo zana basi na bana soki yo omona mabeba on mambasalaka il y a aussi des fois on peut amona mabeba babilo mususu o eleka a donc tous alors toujours correct to yeli po na sujet to beti solo mo boyer ça passe donc c'est comme ça. Nga ba jeu de mots na ba critique osala boye ko diminuer bato parce que bazora péton ba tête na bango pesa vide mais o ba osali dépendre na bango ba biso to ba victime oui bien sûr mais tous na ba limite auto suka na mambo wana pour mieux gérer les choses pour tous aller nzungu na zana mama mambo ibele ya ko mena lingaki et tout ça là on calcule comme ça nazala on a panel parce que je vais parler moi marambo belé concernant ya ba comportement ya batu belé parce que na moni semaine on bimba na zuba tak moko ya ninga ko sarana teti na ba privé ba menace makambu batu ko luka ko diminuer yo ba biloko belé et tellement écoute belé il faut ce qu'on a se dégager. Nabimisa sikoyo je ne sais pas et les jours où nous allons appeler libre to bengana na chombo soki pour fongo la live avant bato bandormata comme ça j'aurai le temps de répondre à tout le monde donc c'est ça et ouais mais pas aujourd'hui pour les lots déjà là nazo lingana bima. Pas de problème. Et puis voilà, retourne en côte à cop, nous en attendons. L'OVP retour et c'est un mot pongi, j'espère pas que nous en attendons donc. Et à partir à terre, Mukolo Rosala après au Yebsinga, il n'y a pas de problème. To Yambayo, to Solango tranquillement. D'accord, ouais, et ça l'a bien parce que na moni neti, bato ba komo blaguer na bisope makasi. Parce que tu as un droit, il y a liberté pe ya koloba. Mais tu verras que tu es quelque part, bah tu as un aposo loba, mais bah ça peut na poso loba te. C'est comme si mutu moko boye azana posa yebelo ko moko boye mais azozi la réponse oyo kaka yazana ngo yonde il faut obimisa. Donc moi je ne suis pas esclave, il y a batu. Que ça soit awa na nzungu, que ça soit soki na live soki ya kingani soki ya nani, c'est moi. Partout où je monte, nazalaka esclave ya malobate, na lingaka te na matana loba pona sepelisa mutu. Je viens ici en Nzungu, sujet ezali to débattre. Je suis toujours pour faire rigola. Et je dis encore, je le répète, faire rigola a futaka ngai mbongo te pour que nazala fanatique na ye. Je suis fan ya faire na ndenge na ngai. Soki na liembongo na marambo affaire seke na kendaki na sali musala na ngai ba pesinga l'art. Il y a aussi des fois OK peut au travailler aux huiles l'arté mais au talika rabou na ndenga ki fan au tchenasi. Donc ça passe. Il y a plusieurs personnes qui crient là-bas sur TikTok là. Peut-être quoi tu repousse na pembe ya affaire ibena ko tu poussa na te. Peut-être c'est ça qui fait un loko moko te pour na marambo affaire. Mais biso tout ça là. Au tika pena cop au venir aux là pas maramba faire appel OK chaud au travail ce qu'on a pu ba foutu à ta différente
au regretter peut-être ah musa nanga linge changata mwala to na balifant to na mambebele au sala mais au bomi mais tu verras de personnes aza na audacité na facilité à parole ya koloba c'est comme si ye bachaki place sona pour kaji jakabato ye bachaki place sona pas qualifier kabato yoza vrai yoza faux otali na muto na ba maloba zo bimisa batamoko e matisi susu mutu makasi. Ou soit il y a d'autres personnes bazara na sentiment koloba soka monde kaka entourage bato batonde belé place wana nde ami bimis que non moi je suis un vrai cause la vrai to cause la faux ils ont quoi apporter lo nini boyibe loko ba bengi marketing. Pourquoi vous êtes sur TikTok? Est-ce que vous êtes là pour nous benga na ba fanatique ou soit pour nous attirer bato ba comme ba fanatique ou soit vous ne savez pas ce que vous faites tant au fond panel obiki panel o eza ya ba gaulois. Il y a des gens qui viennent là-bas, ou soit il y a des Gaulois qui sont là-bas. Vous voulez, il y a Kobengana Bango, au lieu peut-être que Luka Kobaki, sa nombre, il y a des fanatiques, bino bozan la posabo longola. Et par là, bozo ko aider artistes na nanini. Toi, tu penses que ce qui va tigi binora en neti panel, qu'est-ce que vous allez faire? Binem pondo somba ba billet na ba ata tu bana mbongo somba ba billet na ba concert on est-ce que bo se multiplier par 5000 ou 10 000 personnes pour que boton di sarasal mais soyons raisonnables biko mi loko akata masamo bozalaka na yebien bosolaga na bina bozalaka na ba numéro naza numéro nzungu sona poso obenga to sola. Alors toi tu vas m'empêcher obenga toi solana muto parce que tu es qui naza numéro ya ba warrior naza kutu da ba numéro ya ba musicien mususu o peut-être ba yoko na kutu na vérité to solana na bango ko pezali okei bu salian sko kaka bino ne mutu boko interdire ngai ve na ngai kutu nani la cause kutu ba solana na vérité amona ba statut na nga na ocha ba biloko ya fiere mais ce ko pezali ya kobenga nga na chombo DJ Feza neni papa to coopérer na kepe na travail na zular na tche na poche. Siko kaka pona bino. Or, mais tous à la rabat, ko ba expliquer bino combien de fois. Si vous ne voulez pas qu'il na ba live na bino et d'ailleurs je ne viens plus. Na yaka sous-souté. Mais pourquoi beaucoup na mutata quelque part na live ya mutuma boye na matina sur la laisse donc bino fobo yaka kabotondi pour que boya ko bimisa ba bêtises na bino partout. Tu verras de personnes, c'est comme si la personne ne réfléchit même pas à yeka ka place ouana pour na ko embrier, pour na ko insulter. Tata chité hein. Vraiment tata. Pena. Oui, nazo chité na ngai déjà pour que na bim. Donc pour ne pas trop dire, trop parler ata ba lendi tant on a comme invité na olba moi mebele pour na kanda makasi moral na ngai baby maras na batu musu ba benga na pembeni na ba komeli mela mai na kanda makasi ba bino be wa warrior bu komela nga na ba commentaire arrêtez s'il vous plaît na moral na ngai za bien merci na chité.